doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo avant Nabanda Yango Nazali. Vraiment qu'on remercier Batu Nyosotu Oyo Balandaka 5 minutes. Donc grâce à Bino, 5 minutes ezali coexister parce que Boebi Kengai na Yambaka. Invité te na lobaka ngai moko soki bozali ko tala ngai donc botalaka mutu musu te botalaka ngai donc de surcroît bo s'intéressaka bo monaka makambo oyo nga na lobaka ezali ya malamu sino tembele botalaka ngai te. Donc vraiment 5 minutes na biso ya lelo na lingi bolanda yango na bokebi nyoso parce que moni congolais asalaka ye moko exprès de ne pas comprendre ndenge na lobaka congolais amikomisaka ye moko amnésique sans aeba congolais musupe alingaka ko apprendre te congolais musupe na ko apprendre akuzoka soni ata yebite omona azolo bana marque na ye azomo aneti ke soka tuni ezali faux mais on apprend toujours dans la vie ti nasuka yabo moinayo oko apprendre toujours yango ananga na loba toujours soki oyebi likambo muninga moko alingo yebi so likambo mayele na yo bomba yoka nanu ya ye après nde er mususu pe akoki ko bakisa yo en plus na lobaka kaka omoni ndenga nazali awa soki nazali na raison na yokaka mutu te soki nazali na raison na yebi ke makambo wana nazoloba nazali na raison na yokaka mutu te parce que dans la vie mutu ayebi yo koleka yo moko azate ezala mama na yo ezala papa na yo ezala mwasi na yo ezala bana na yo donc soki oyebi ke loko wana ekosimba okosala ngo parce que le mususu chance ezala ika moko ekozongelaka yo lisusu te mais soki oyebi te il faut otunaka oyokaka bato yango wana bomona nga na 5 minutes na koyiko yaka simate na ya après na senga ba pardon na lobela bino ba makambo moko boye yange ezala te parce que na yeba makambo nini nazali koloba 5 minutes à lelo na ko aider peuple congolais na ko aider bato batala kanga na ko aider ba patriote nyoso tout na lingi na expliquer bino ndenge bomona na titre na expliquer bino loi oyo ya Noël Tchani parce que confusion ezali na batu mususu bazolingo lati sango donc basala ngo maquillage moko oyo yango ezalité na ko expliquer bino tina na yango pe utilité na yango parce que ezali po na ngai loi moko il faut eleka toko sala ngo sikoyo te ekokota na parlement parce que soki salami sikoyo boyebika ba mauvaise langue bazali ko ba bozali ko banga boti boye tolo bate bolingi parce que bozali ko banga katumbi na lobby en clair mais na ko démontrer bino na kati ya loi oyo parce que loi oyo soki ozali congolais de souche okomona loi oyo mabendenge nini soki ozali donc congolais neti ngai nazali mwana papa Ngadi Michel Ngadi Matundu Michel mwana mama Mavinga Njao Marguerite siko nga loi oyo ya Tchani ekopesa ngai passe ou bien nazala contre yango pona nini nazala contre na yango pona nini omoni batu mususu balingaka vraiment ko linga bakende raisonnement na bango musika te parce que batu belé bazali ko comparer yango bazoko ma congolité soki nini non ça n'a rien à voir na oyo masolo oyo elekaki na Côte d'Ivoire na bandeko na biso ba ivoirien ça n'a rien à voir bango babandai ko luka bayeba qui est ivoirien qui ne l'est pas biso loi oyo ya Tchani ezali loi moko oyo eko pesa donc eko limiter ba accès na ba haute fonction wana il faut ezala na ba critères
Tout le monde ne peut pas devenir président de la République na Congo. Loi Tchani wana donc ekopesa accès il y a kotrier na ba haute fonction ba fonction moko régalienne auto kotal na kati feza na ba critère mutu te kwa ka ko wita soki wa paye à le bel ngo comme président de la République. Il faut ba critère ezala. Loi wana ekosa la verrouillage. Il y a ba fonction, il y a souveraineté, il y a mboka na biso, il faut ezala verrouiller, ezala verrouiller. N'importe qui te aye soka witi wa paye à koti aningi akoma président de la République ou bien azwa ba fonction moko régalienne ou bien ba masolo moko o il faut ezala vraiment limité na ba Congolais de souche o ba bengi de père et de mère. Mais Congo na biso mutute ata na ba mboka mso okola mukateka olobi ke naningi na koma président de la République. O naningi na koma premier ministre. Ministre. Olamuki olongo koma ministre d'État neti Guy Ndomboyo. Olamuki Owita soki wapi olingo koma président ya Sénat. Olamuki olingo koma président ya Assemblée nationale. Et que ça les matins il faut donc loi moko ezali congolité te. Tolobite que ce que ozali 50% oza congolais te, ozali congolais. Au cause de la maman na yo étrangère, papa na yo congolais, ozali congolais à 5-5%. Ba lobi ba longoli ki congolais ya mutute. Na zolo ba yango de faut ça la différence na loi o ezali ki ya ba ivoirien na o ya biso ya Tchani. Ezali te ki ba zolo ba ke mutu azali 50% congolais à congolais te rien à voir. Botika ko déformer ma solo na kati ya émission oyo na ko expliquer bino. Loi wana ezali nini parce que donc confusion eza ba misusu bazo salango kaka na marque ke donc ba reverser ba misusu donc bazali ko salango on dirait que batu baza batu ya batu moko boye oyo donc eza na ba masolo ya ba nationalité douteuse bino bolingi su na mboka na biso tozong sa suso makamba ba présent avec nationalité douteuse oyo Félix Antoine Tshisekedi alongola yango bolingi songa lisusu bo landana nous explication mukolo proposition à loi oyo azali ko expliquer parce que yé mutasali proposition des ali na no loi te proposition ya loi bo landana nu bino moko nabilili. Honorable président de l'Assemblée nationale, nous peuple congolais, nous sommes soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais où l'idée de la balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses culture. Nous sommes animés par le souci patriotique de voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières du 30 juin 1960, unie et indivisible. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'aligner pour débat et vote la proposition de la loi Tchani à cette session de mars 2023. Cette loi protège le pays contre les infiltrations au sommet de l'État et dans certaines fonctions de souveraineté nationale. Nous informons la communauté tant nationale qu'internationale que nous sommes pour la paix, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la cohésion nationale et le développement économique et social avec équité. Nous sommes pour la coopération gagnant-gagnant avec tous les pays étrangers et toutes les institutions internationales, bilatérales et multilatérales, qui veulent sincèrement participer à nos efforts de développement pour le bénéfice de nos populations appauvries et clochardisées depuis des décennies. Nous demandons aux pays étrangers et leurs groupes de lobbyistes de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo en cherchant à nous imposer des dirigeants qui seraient à leur solde et qui travailleraient contre les intérêts supérieurs du peuple congolais. Nous disons non au tribalisme, au racisme, à la xénophobie et à la balkanisation planifiée de notre pays. Pour terminer,
Nous invitons les honorables députés nationaux et les sénateurs à prendre leurs responsabilités en tant que représentants légitimes du peuple congolais pour sauver le pays contre ces infiltrations. Nous demandons que nous puissions nous mobiliser tous pour défendre la terre de nos ancêtres en protégeant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Bino Mokobo Uti Kolanda Nabilili ezali clair yango na bisibino toto se mettre d'accord dès le départ ezali te ke bazali kolobake muto aza 50% azali congolais te c'est pas vrai muto aza 50% azali congolais tozali kolongola batu nationalité congolaise te mais tokende un exemple moko concret tozo ke un exemple moko concret sikoyo tozo le cas ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, né de père juif, donc israélien, et d'une mère zambienne, marié à une femme tutsi burundaise. Besiko bino boye sangai, mutandengo wana, azali na lien ninyango, na ki congolais. Donc siko yo, toza ne frakata moko bona ba israélien ou bien toza ne frakata moko na ba burundais siko yo za 55 ata obete ndif comme président Congo siko ata obete ndif lem sous côté ya mameza côté ya ba burundais yo ata obete ndif ba ndeko mama na yo ba noko na yo ba koya oyebso a mémoire na pourquoi zoko no boma ba ndeko na yo tozo ka neto toza nango ba frakato toza nango na ba rwandais siko soza 50-50 o lingo lingate ozali 50-50 siko yo kozwa décision de parce que une décision dans côté congolais, congolais ba moni bien, mais côté siko il y a ba rwandais parce que ça 50-50 ba mon faux. Yo mo repé au sel ba yela webiso ba africain ba yelo pesa réunion ba noko no soki ba tata mwasi na soki ba mama leki no ba webiso non ndenge ni zo boma bande ko mais tango za sikoyo 100% congolais net Félix Antoine Tshisekedi. Intérêt na yo ezali Congo. Intérêt na yo ezali masolo mususu te. Na minute autant que zolo bake loi wana batu babandoro mona Félix Antoine Tshisekedi bazolingo lexa loi wana po bakale muto nga na lobi Moïse Katumbi mais ça n'a rien à voir ya on to ebisi bino hein loi wana ekokota ka mesiko te ekotata ba ne ko ya to lexa bélection o ezali to ebisi bino na répéter le bino avec véhémence que na 2023 bolongola lambino boule bokendo zo ata américain ata chinois ata coréen na Pyongyang bozwa bochayako ata libaya Félix Antoine Tshisekedi ko lia batunyo surtout akolia batunyo surtout donc bobebe ça va 100 000 na bino pour rien parce que Félix Antoine Tshisekedi akolia batunyo surtout donc ezali kutu loi na teke po ceux qui ezala batia batu bakal ezate na moment où to so sabino loi wana déjà bakene ko mona présent il y a Assemblée nationale Papa Mbosso Noé Tchane kindaki ko mona ye. Nous venons de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale et nous lui avons transmis le mémorandum dont la teneur vous sera délivrée dans quelques minutes. Et il a accusé réception et il nous a promis qu'il va transmettre fidèlement nos préoccupations aux honorables députés nationaux et que nos préoccupations seront prises en compte au niveau donc de l'Assemblée nationale. Donc grosso modo, c'est de cela qu'il s'agit. Na député au Penza Zali donc parmi les députés au Penza ngana bandolinga pour ka Penza tanga zoloba monsieur Pouloulou ozo sentir Penza mo na mboka Zali vraiment na posa ya masolo mboka na intérêt mboka ba kenda ikotala ye pour ekota parce que loi ne faut ekota na ba pays et belé donc ezawana donc il faut ekota ba pays belé donc ba critères Zali pour comme président de la République pour comme premier ministre pour comme ministre d'État pour comme président Assemblée nationale pour comme président Sénat ba critères il faut ezala bolanda bino moko na bilili Marc Bakende ko tala président Assemblée nationale monsieur Mbosso na Noël Jani na député na biso monsieur Pouloulou. Je viens de recevoir la proposition de Tchani pour la deuxième fois que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Ndenge bouti kolanda makambo yo eza makambo ya Ntingi Pouloulou na Noël Tchani kaka te.
omoni ye azali na parti politique force du changement biso tozali na ligue des serviteurs mosala na biso kosala mpona intérêt ya bino peuple mutu nyonso oyo ayebi kotanga français po constitution ezalaka na lingala te botanga nano article 11 bakomi nini tout le monde n'est libre et égaux en dignité et en droit devant la loi. Deuxième tiré, la jouissance des droits politiques est reconnue au seul Congolais, virgule, sauf exception établie par la loi. Bah auto tanga classe autonome ba les premiers. Boyebi cours moko boye ba benga ergométrine. Na cours wana ezana eloko ya importer zakani degré de liberté. Pas n'importe qui a cause à candidat président de la République. Moutounio surtout à cause à la candidat président de la République. Mon bino bozomona biso mabe. Makamboyo oh tozoko vivre lelo. Bino moko bomona ndenge bato bazoko longwa na ba groupes armés. Bomona ndenge ni minéraux à piller. Bomona ndenge ni injustice koti. Mutazali boso na yo oyebi ete. Yango tolobi boye. Biso tozali ba Congolais. Nzambe nda pesa biso mboko oyo. Nzambe aza 3 fois saint. Là la colère, riche en bonté. Mais ye moko nzambe, bino nyonso bokendaka na église boza ebele ba chrétien. Pour nini batanga koma Ismaël te. Abraham abota bana mibale ya mikolo, ya liboso komone Ismaël. Batanga komone te pona nini. Balobelaka ka die d'Isaac. Bongo die Ismaël botanga ka ete pona nini. C'est parce que maman na ya zaki israélite te. Boyo ke la biso. Maman ya Ismaël azalaki Israélite te, azaki de père et de mère te. Moi bénéficier na bomengo ya papa na bango ezalaki te yango babenga na ye. Bisote Bible nde lobi. Siko nzamba za 3 fois saint. Bino mokomi 4 fois saint. Boleki nzambe na boboto. Bolingi n'importe qui azala président awa na mboko oyo. Bino moko boito landa. Bolandi yango na bosolo nyonso tu bolandi. Na répéter sur tout ça la confusion te po bato musu na kanisi bazo sa na bango kaka confusion kaka. Pour basala bayebi ke ezala te to comparer oyo ya Côte d'Ivoire ezalaki makambo susu bango bazali ko luka nationalité oyo aza ivoirien ou pas biso 50% balobi te koza congolais 50% ezali congolais balongoli yango te ezali nde tozo tia sikoyo ba critère oyo ke pour okoma ba fonction moko régalienne ba fonction oyo nete président de la République donc mutu akoko za 50% te ezali loi. Ezali loi, même loi eza dur, mais ezali loi, bamsu ba kasibato ba bebisa ba Congo, bazali ba Congolais 100%. Toboyite mais eza loi Congolais 100%, bebisa Congo ça va, mais étranger te, oh yazali 50-50 au bebisa Congo. Ezali loi, ezala to raté mutu ya 50% ou ya Congo sala malamu na Congo, mais ezali loi. Nazo pesa bino sur exemple neti. Bana ya Martin Fayulu. Moi ça Martin Fayulu azali camerounaise. Donc, banana ye, bazali 50%. Moi, na Martin Fayulu, akoko koma jamais président de la République. Akoko koma jamais président de la République, bana ya Martin Fayulu. Po bolo baka ata César ngada linga Martin Fayulu te. Siko nazo pesa exemple na ngai moko. Nazana bana nanga bazaba métis oyoke na bota na maman na bango azali étrangère. Bozo mone longo so bomone longo donc vraiment ko bako yeb sabinote bomona raki c'est ngadi grand prêtre en miniature bomo ke ba beauté c'est là que moi dimine passer na pesa bana bomo na petit beauté Christopher yewana Christopher oyo mwana nanga liboso Christopher azali na amour moko na Congo on dirait abotama kuna akenda vanda kuna plus de 6 mois ngai kutu kozonga te ti azu maladi penza makato même ke mbangu donc azali na amour ya Congo. Je vous dis pas na bana nanga mususu kutu bazali 100% ba congolais bazali kutu na amour wana te donc ya zali wa akenda lobaki donc akeli alingo zonga te atikala kuna to zonga seke na makasi pasa azoki maladi ti suko azala mwasi mazolo baki azwa mwasi na ye na bana baki no vivre na Congo donc azana amour moko ya Congo kosakana te ndenge azalaka wa donc atinda bala pa ba mastane kuna na kin oya akuta na bango kana na kinya ya botama na yawa mais atinde la bango biloko ndenge naza akuta naza soki na 6 valises moko ezali il faut natinde yango na fret po
pour na ba mastane na Congo. Amour azali nango ya Congo, donc pas possible. Mais moi na wana yangai akosala ba makamususu ke asala business ou bien asala ba makamususu ou bien akoma na ba poste mususu na kin, mais président de la République akoko komate. Akoki ko komate. Na pesi un exemple na ngamoko parce que bon ba azol ba fayu akoki ko komate akoki ko komane ba masolo mususu, mais loi ya tchani soke leki. Moi na Christopher akoko ma président de la République à Congo te. Si comme mabe ezawa parce que papa ne na kokoma. Il a kokoma te parce qu'azali mélanger français na congolais. Atazana bolona epsi bino bolingwa azanango le msusu donc bana nanga utu msusu baza donc 100% congolais bazana yangote. Mais loi esengeli ke akoko koma président de la République te ezali ndenge wana ezali moyen ya ko changer loi ezalité ezali ndenge wana po bato mususu bazali ko comprendre. To marqué pause na biso to kende na ba news ya Arep News, donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite après générique, il y a Arep News. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Arap News Boiti Kolanda, donc samedi oyo qui week-end ezala qui toujours ba signature oyo ya masolo oyo ya non à la balkanisation na kati ya mboka na biso tolingi ezala diviser te ba kata yango te za partager te non à la balkanisation. Bon monaki ba tunyo surtout ba zoko signer yango ezala na Paris, donc ezo salama partout donc yango to sengi na bino nyonso surtout Bolanda, exemple oyo Arep asali pour nako mobiliser batu na non à la balkanisation. Ouais, toza na Château Rouge, tout sangani monsieur Bamango ya parti Arep, tozo invité bande konabisino sur ba congolais pour la signature ya pétition au bozomona awa oyo ou tozo protester contre balkanisation en Bokanabiso. Donc esengeli congolais surtout à prendre conscience il y a problème au ko limboka, ezali kambo ya parti te, ezali kambo ya mboka. Alors tout ce qui a division pemeni tout ça là o ezali ko sangisa mboka na biso. Donc na moment où ezali kambia parti songolote parti pakalate ezali ndepo na bomoko ya mboka na biso. Congo ezala moko sika moko libéra non la balkanisation du Congo. En tout cas, merci beaucoup. J'ai en train de remercier tout le monde qui sont présents avec nous. Vraiment là on est en plein Château Rouge. Donc on est venu pour dire non à la balkanisation de notre cher pays Congo. C'est pour cela qu'on était venu avec notre pétition pour signer, dire non à la balkanisation du Congo. Donc je suis accompagné avec mes camarades de notre parti Agissons pour la République. Donc on est ensemble. Merci beaucoup, chers camarades. Merci à tous les Congolais et les Congolaises qui ont accepté aujourd'hui de signer des pétitions. Ils étaient nombreuses à signer pour dire non à la balkanisation de notre pays, le Congo. Le Congo restera indivisible. Et avec Arep, Agissons pour la République, on s'est levé aujourd'hui pour venir faire signer des pétitions en disant non à la balkanisation. Nous, Arep, disons non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Si la République démocratique du Congo est déstabilisée, ne pensez pas que ça sera que la RDC. Ça entraînera la déstabilisation, y compris de la sous-région. Donc nous demandons à toute la diaspora de signer, de pétitionner contre cette balkanisation. Congo biso toza Arep France. Lelo to telemi ba mama to telemi ba mama Arep na ba papa Arep to telemi to tamboli depuis Gare du Nord, Château Rouge, to yesiko awa. Château d'eau plutôt, tu es que la Château Rouge, tu es que signer pétition pendant que le bateau lingi Congo la biso et que Kabwanate, Congo qui est la mort uni et puis indivisible. Donc il y a un télémi le lot de mon moniteur abisso surtout, bah membre et Arep
tolobi toko tambola partout pour te to lakisa que bana Congo balingi Congo kabana te yanga tolobi biso rep tolobi toujours agissons pour la République. Mbote bandeko lelo tokiti na Château Rouge pour la pétition pour dire non à la balkanisation au Congo. Toza na Château Rouge lelo to signé ba pétition to utaki Barbès, au Gare du Nord Barbès, actuellement toza na Château Rouge. On dit non à la balkanisation. AREP, agissons pour la République. Toza allé à la pétition. Pour la pétition pour la balkanisation en vraiment, nous sommes là pour dire non à la balkanisation parce que nous avons un pays tant convoité, donc par les voisins, par les multiples voisins, par même les gens qui viennent de très très loin. Donc c'est pour cela que nous sommes réunis ici pour récolter des signatures, des pétitions pour dire non à la balkanisation. Nous ne voulons pas que notre pays soit divisé. Le Congo restera un et indivisible. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour se battre avec notre parti AREP, Agissons pour la République, et nous ne sommes pas en spectateurs, nous sommes là pour agir pour la République. Donc vraiment, on est tous là en forme avec nos sœurs, nos mamans, nos frères, nos papas, tous, nous nous battons pour le pays, et ensemble nous vaincrons. Merci beaucoup. Nous, AREP, nous disons non à la balkanisation de notre pays. La mission vient d'être accomplie. On a mobilisé tous les citoyens congolais qui vivent en France pour prendre une pétition et montrer au monde entier que le Congolais est uni et on est ensemble, on va se battre pour notre pays et on vous remercie. Donc vraiment, nouvelle au Tozalaki Nango pour na rep Yangoana. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. De retour sur le plateau, le lot nazali ko expliquer bino pour batuba comprendre. Totika kocha confusion. Neti ngai boy, moi na papa na eptibino, papa Ngadi Michel, Ngadi Matundu Michel. Mama Mavinga Njau Marguerite. Siko ngai loi ya Chani eko déranger ngai na nini. Original. Bino mo bozo mona ka o biso tozali nango oyo ya mikolo oyo. Oyo ya député rebelle wana mwana mwanga nchuchu wana soki mwana mwanga chuchu bota na faso. Bino mo bota la face oyo. Est-ce que faso penza biso toza ba congolais? Faso penza za biso. Bota na faso est-ce que face oyo ezali ya biso? Ba makamba boye donc ceux qui loi oyo ya jane leki ba makamba boye koko yela ka biso te. Boningi to zongi la susu ba masolo oyo ba présent avec nationalité douteuse. Loi oyo boyo kananu nazotiela bino boyo ka Zoé Kabila o leki soko ya Kanambe donc Zoé Kabila boyo kananu discours azo beta parce que donc alekaki gouverneur na loi tania ko leka gouverneur te bino moko boyo ka elobeli o ezali elobeli mboka na biso bino moko bolanda. Pour toutes les communautés et aussi fait bon entreprendre. Les plus sceptiques n'y verront que simple rêve, mais j'ai la ferme conviction qu'ensemble avec d'autres les créer et les construire dès à présent. Nos populations sont en fait reconnues comme les plus dynamiques de la RDC. Et donc, aucune raison ne peut justifier qu'elle soit pauvre. Nous, les victimes de pesanteurs et nous devons conjurer. D'autre part, par une bataille contre toutes les dispositions qui sont révélateurs
contre-productif de notre victime, de notre vision du peuple. Honorable député, chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale, nos engagements, compte tenu de tout ce qui précède, nous engageons de notre entrée en fonction à conclure avec vous le présent du peuple est contrat social que Finalement, Botolanda et l'obéli oyo vraiment tous à franc. Et l'obéli oyo, ils abisso. Atakutu donc okola na Congo te na Kisasa te atozom donc Mouchouaïl kuna est et l'obéli oyo, ils abisso te. Loi ya Jani il faut etia ba calme na makamyo sur n'importe qui akoki comme président de la République te n'importe qui akoki comme premier ministre te n'importe qui akoki comme ministre te n'importe qui te akoki comme président Sénat président ya Assemblée nationale kaboyi. Et puis photo yeba respect à ma belé à ma koko na biso ezali li sekite bo mona ndenge ba ndebu kuna ba bundaka te pona ba mabele na ba biso tozo ma belé neti kaka li seki neti li seki ezali masolo ko sakana te ma belé ya mboka na biso nazola que sabino extrême robo landa député on a lela e mabe pululu soka zolo bozoko sentir penza ke mwana mboka boyoka exposé au asala qui pona ma belé mboka tia côté pe na masolo ya loi Jani bino moko bolanda na bilili. Si vous osez les taquiner, il va vous couper le courant. Hein? Ne jouez pas avec l'autorité. Merci président. Honorable président, dignitaire à l'Orient, et vous tous mes très chers collègues. Nous à Kikongo nous disons Mbo ntotu luzingu, mbongu lunangu. La terre c'est la vie. Oui. Mabele nde bomoi. Mbongo epesaka orgueil. Mais la terre c'est la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'article 61, le projet de loi dit ceci: au terme de la présente loi, la concession et les contrats par lesquels l'État reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale des droits privés ou publics, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution. Le premier alinéa. Président, vous avez suivi l'inquiétude des collègues s'agissant de ces projets de loi. Je voulais dire, pour que nous soyons sûrs que la terre appartient aux Congolais, parce que la République, c'est la République démocratique du Congo, pour éviter le flou, mettez-nous ici que les collectivités ou une personne physique de nationalité congolaise, que ça soit mentionné. Pourquoi, Président? C'est quoi un pays? La République démocratique du Congo, mais c'est quoi un pays? Un pays, c'est un papa et une maman vivant dans une case avec les enfants, on appelle ça village. Plusieurs villages donnent naissance à ce qu'on appelle groupement. Plusieurs groupements donnent naissance à ce qu'on appelle secteur. Plusieurs secteurs donnent naissance à ce qu'on appelle territoire. Et plusieurs territoires donnent naissance à ce qu'on appelle province. C'est plusieurs provinces qui donnent naissance à ce qu'on appelle pays. Donc, cela signifie que la terre appartient à ce papa-là au départ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé l'occupation. Alors, qui est ce monsieur? La terre là s'appelle comment? Les propriétés là s'appellent comment? C'est ce qu'on appelle les clans. Les clans. C'est ça le problème. Le problème c'est les clans. La terre revient aux clans. Donc,
Lorsqu'on dit que la concession, c'est le contrat que reconnaît l'État à une personne ou à collectivité, nous devons préciser que c'est les clans. L'État même dans sa souveraineté d'exercer, il doit s'interdire, conformément à l'article 56 de la Constitution, que les populations, les communautés ont droit d'existence de leurs terres. Voilà pourquoi nous demandons à ce que, au niveau de l'article 387, on dit que les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales. Attention, quand on dit les terres domaniales, c'est-à-dire une propriété privée de l'État. Attention, oui, la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais sous réserve de propriétés. Qui vivent là, ce sont les autochtones. Vous ne pouvez pas les déplacer quand vous voulez, comme vous voulez, comme on a fait ici, les marchés Zando, que je n'entre pas, c'est une parenthèse, je la ferme. Et je voulais que, dans cette loi ici, les deux articles évoqués, que le Congolais, la personne physique des nationalités congolaises, en soit bénéficiaire. Je voulais, oui, précisément, ne peut être propriétaire de la terre que celui qui est des pères et des mères. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas être plus bon que Dieu. Dieu est 3 fois saint. Là, la colère est riche en bonté. Mais pourquoi on ne cite pas Ismaël dans la généalogie de Jésus? Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham, non? Pourquoi on ne le cite pas? Parce qu'il n'était pas de père et de mère. Vous devez comprendre ça. Alors, j'ai cité en disant que, honorable président, s'agissant des zones urbaines, vous ne pouvez pas continuer à tergiverser. Les chefs de riz, c'est l'œil et la personne qui peut nous aider à éviter les conflits des parcelles dans les zones urbaines. Vous pouvez tout faire. Le chef du quartier est loin. Mais celui qui gère, c'est le chef de riz. Vous avez vendu la parcelle. À qui vous avez vendu? Qui connaît l'historique de la parcelle? C'est le chef de riz. Et dans les milieux ruraux, c'est les chefs coutumiers et les chefs du village. Si nous nous en passons de cette vérité, nous allons continuer à nous plaindre. Or, un État, comme je l'ai toujours dit, c'est une société de nécessaires d'ordre et de destin qui tend vers l'unité. Et cette unité, c'est en reconnaissance des chefs coutumiers et les chefs du village, dans les milieux ruraux et du chef de riz dans les zones urbaines. Si nous le faisons, les conflits fonciers vont prendre fin. Honorable Président, dignitaire à l'Orient, j'ai dit honorable Ntingi Pololo, un député exceptionnel. Donc, ils ont ce qui te montre vraiment exposé sur la sapinza que oh il y a tanga chic donc ça la dissertation ça la exposé donc au moins n'enga bandi à expliquer bato mati tia yoko suka pour bato ba comprendre valeur ya mabele ya bakoko mabela bakoko basakana kana yango te bino suko bo expliquer nga na makambo nga na expliquer ki ya Katumbi tanga na lobi bo epsanga penza ke Katumbi eloko nini azali na yango ya ki Congolais lelo aya akoma président de la République tolobi te ke to tchekal pour na 2023 acha pour président tolobi mututu acha mais toujours solo la Katumbi wana makila nini yazali nango o ya ba Congolais rien à voir parce que kaka donc azo pesa batu ba mbongo ba nini ale et komi donc batu ba komi kokota parce que Congolais donc pour jouer facilement il faut pesa mbongo soko pesa mbongo aboma muninga na ko boma mwasi na bana likolo mbongo Congolais so la c'est mbongo okomona bosani nyoso yango bomoni kanamba sakana ba Congolais parce que ayebaki Congolais o pesa likonda apwati baninga nyoso tika na lubi un frakato toza nango siko na ba Rwandais yo za 50% Rwandais 50% Congolais. Si vous avez au tranché d'engenine parce que au Congo zoa ma solo au sali côté bien ba Congolais bon côté ba Rwandais. Et ça na katia makila aux ana choité.
Ozana choité. Yangona bato bazo mona net li seki président de la République ndenge azako bunda penza zo risquer vie na yo penzo zo mona parce que azali mwana mboka. Azali mwana mboka zoka passe na makambo zo leka na mboka na biso. Tant que vous na kanambe est-ce que Kagame akomeki na niveau yo aussi lisa Kagame américain bazalaki sima ba français bazalaki sima communauté européenne bazalaki sima au commissaire na niveau to komi obi atabino mo nango blague président de la République azo risquer vie na ye pona ko libérer mboka na biso bino bakanisi so kazalaki 50-50 soki na ba marque ni 50 rwandais 50 nini ango sala nani ango oyo président oyo azalaki Kagame président azali kanambe amema Kagame tina ba niveau parce que suka zo sala ngonde ngwana parce que azali mwana mboka na yebisi bino exemple ya Moïse Katumbi né de père juif israélien et d'une mère zambienne marié en plus à une femme tutsi burundaise boy bisanga siko lien ni nyango azanango na biso ba congolais mais batu balinga comme président de la République. Donc parce que ceux qui te l'obate oh bozo banga boche bakal donc mutu uya bona peso exemple na ye siko azana lien ni yango na ki congolais na biso vraiment peuple congolais to se ressaisir donc na epsi bino loi oya chani ezalité ki bazo longola batu nationalité batu bazana 50% rien à voir 50% ozali congolais. Ezate honnête masolo oyo elekaki na Côte d'Ivoire donc bazoluka na nazali ivoirien ou pas ya biso ezandeng mote biso tozali kocha bakal tozali kocha bakal biso tozali ko limiter accès na ba haute fonction il faut ba critère ezala tozo verrouiller i ba fonction oyo ya souveraineté ya mboka na biso tozo tiango bakal verrouage tozo tiango bakal donc pour n'importe qui te ako comme président de la République ako comme premier ministre ako comme ministre d'état ako comme président sénat ako comme président assemblée nationale donc yango wana bo confondre yango te na congolité o soki congolité bazolongola mutu nationalité te bo confondre yango te na oelekaki kuna na Côte d'Ivoire.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans ta poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas de tabanangai, na nenga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Oh, lingi o fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Il y a Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois, au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV, ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One.
C'est un mythe coiffé. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est un mythe coiffé. Comme il est là, na souka émission, na ngai vraiment na beta c'était pour bana mboka bo comprendre que loi on est nécessaire pour na mboka na biso. Ils allaient que bazo tia mutu kal o asala président de la République te soki nini élection te non, ils allaient il faut to tia vraiment ba kal et comme accès et comme limiter accès na ba place parce que okokozwa besiko nous na ba décision kozoko ça la mélanger te parce que comme on se partager une chose ndenge nini. OK 50 côtés, OK 50 côtés. Donc il faut ba place on est ezala na ba Kolomboka, donc Congolais de souche, Congolais de père et de mère. Ils allaient que obona bobona boye, donc ils allaient ndengoanate. Donc to comme na souka émission na biso ndekana lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme na souka bobika base yangonde makambu to banda toujours na honorable Jean Moutala na kati à Londres. Honorable Jean Moutala, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jano Matundu toujours na Londres, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Maria la beauté naturelle, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke Sikoyo na kati à Liège na Belgique pour nous ça John Tumba, merci na baide nao, merci pe na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na ko pesa vraiment ba félicitations na staff na ngai o ya Kisasa boyebi ki masole bande en tout cas na féliciter bino na musala o bosala ki na mukolo ya enrôlement vraiment nazali ki fier na bino donc nazali ko pesa bote na Alengonjo donc na Guy Yale donc petit frère yo vraiment moté mais allez pas na Gradimouya Kelly l'ingénieur Kelly. Sans oublier Jonas, caméraman Nabiso. Donc vraiment, ma solé bandinde kana lobaki. Donc tokoya lisusu pour na ba dépôt candidature. Puis grand masolo na mois en novembre. Donc vraiment, staff yakin. Donc na tenegi vraiment na remercier binoto. Keisiko na kacha Paris pour na repérer ça. Yves Moubenga, merci na nyoso to ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Serge Mukendi, le Brésilien na kacha Portugal. Le Brésilien Congolais na kati ya Portugal donc Sengo Mingi donc tropesa sikoyo na kati ya Belgique Paul Eli Kapita Chabani donc na kati ya Belgique merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Mamizo na kati États-Unis d'Amérique petit sa propre Mamizo ça fait longtemps donc merci à nyoso na sala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Mabilonda Maman na biso Bilonda na Paris, merci na nyo soto ça la rapport na 5 minutes avec César Ngatoke siko na kati ya Norvège pour na repesa Iber Kizela, merci na nyo soto ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tuzungi na région parisienne pour na repesa Mbote na Papi Ololo na Montreuil et Papi Ololo. Merci na nyo soto au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc na tanga rappel ba commentaire belé donc misusu 600 ngai misusu ba ya ka wana buita pa tortini japo ba otiaka maloba mabe mais biso tozali na démocratie donc to tika rabatu ba koma to bloka rabatu te nazali ko pesa mbote na bato ba tiaka vraiment ba commentaire ba lekisaka te Igwe chef béton armé ma Tomina Angwa Wula, merci vraiment. Et puis Titina Simba, donc na Johannesburg, Titina Simba, merci. Vraiment, il y a trop Marie, ceux qui marient, donc Kaluse Woko, donc merci à trop. Kutima Maodila, merci à trop. Maché Mputu, merci à trop. Wana bazali bato, vraiment. Tchaka, commentaire et belé, vraiment, nakati, ya
compte na biso YouTube soke bimi. Donc vraiment merci à Toto Zongi na Kati Yalo la pona repesa putu de Yalo la putu de Yalo pesa propre. Merci à trop. Donc na Kati Espagne Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu. Merci à trop. Dekos Mukoko na Kati Belgique. Merci à trop. Donc Serge Palmi na Kati Kisasa. Merci à trop. Donc vraiment bato nyo surtout ba landaka biso to sepelaka na nyo surtout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Philofar et l'homme à la Mercedes très propre Jean-Marie Chibango. Merci à trop. Donc boyebika ke soki to komi na suka to suki saka toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Kaoudi Jamba Jean-Paul Kaoudi dokotolo na biso. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Votre fidélité m'honore énormément. C'est la raison pour laquelle je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons donc nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,